Bonjour les belles dames, bienvenue sur ma chaîne. Donc le long na libi no recette to ko benga ngo masque. Bloko toujours ça na kati ya ndaku na biso na kati ya cuisine na biso bozomona. Eza bloko ozali naturel. Donc bloko ozaka na cuisine na biso pona ko aider biso et long na biso ezala toujours jeune. Tous ala te ke long na biso ezoye banana âge na biso te. Donc le long na cuisine comme bozomona na meme libi no ezali coconut oil, donc huile à coconut na bicarbonate oza baking soda, peut-être vous allez na maï. Masque ils allaient vraiment très bien les belles dames. N'abi que biso ba maman tout ça kana mo ba difficulté à cause la masque, mais masque ils a vraiment important, ils jouent un rôle makasi na po na biso ba maman na ba papa ce qui mon bal ne passe à la masque, ils allaient vraiment très bien. Na semaine ça la masque ta une fois ou bien deux fois, ils allaient vraiment important pour na combattre la biso poso na koloba mingi te na koyesa bino bloco auto na ngondo bozomona na sa wana na sali na bicarbonate bien sozali na yango na kombo bicarbonate pe tozali na mai kaka ya normal mai pe tozali na huile ya coconut. Donc bloc auto c'est la masque na biso na cuisine yango ezali vraiment simple. Ce que tozali na huile ya coconut te ko salela ta huile d'olive ezali na problème mon côté. Et là, on sala bicarbonate na biso na bicarbonate de karamaka ezala kasu ke women na kati ya box wana donc na kati ya kopal wana et comme ka lokola mbuma et là on sala bicarbonate to kotiango na sani na kozora ka 2 cuillères ya bicarbonate wana. Bicarbonate ezali bien pona kolongola biso ba black spot na elong na biso ezali bien pona kotia lumière na kati elong na biso ezali pe bien pona kongengisa biso elongi ezali vraiment très bien. To ko bicarbonate wana to ndebomona fina bicarbonate bongo pona kokomisa ngo poussière. Potango ezali na kati ya box wana na kati ya plastique wana ezala kaya kokangama o bandi yango bongo pona kokomisa ngo poussière. Après on a kozwa huile à coconut, donc coconut huile nanga ezalaki wana mais ezalaki ya kokangama nazwa kindambu na tiango na sani wana pe na tiango na microwave mais ce qui yo huile na yo ezala ya kokangama te donc bon monenga huile nanga eza vraiment ya kokangama mwana sali lango ezalaki te mais ce qui yo huile na yo ezala ya kokangama te kokima moko kotia huile na yo ezali na problème mon côté. Donc meka vraiment masque o le bed ezalaka na caractère ya kosala ka masque na elongi na yo ata une fois na semaine ezali vraiment important. Donc to kozwa ouli na biso bozomona wana na koya kotia 2 cuillères wana soso ya mokie na kotia ngo na 4 dans zo mélanger ngo na bicarbonate na biso. Donc na so 2 cuillères na nga ya huile ozali ya huile ya coconut na tie wana pe après na to ko mélanger ngo très bien, donc on mélanger ngo bien. Et kokoma biso boye après wana na kwa kotia mai, donc ozaka ka mai ya pompe mai normal yango nde tozotia kotia mai mingi te otia no mai mukie et au tourner. Voilà, et kokoma biso boye ndo bomoni nde tosangisi repas na biso et kokoma biso boye vraiment simple et rapide nde bomoni wana siko na komema bino na salle de bain pour la bino ndenge ngai na pakola kango na elongi. Voilà les belles dames, moi ce qu'on a commis la salle de bain que nous avons la salle de bain pour la bicarbonate na huile à coconut masque et ça vraiment facile comme bon monique masque na ngai na salaki yango wana na kozonga kana maboko ce pour nous utiliser brosse donc nyoso ngi utiliser et kozala na problème mon côté et le on songo utiliser ko utiliser ngana ko utiliser maboko nanga nde bozomona wana. Et na bandi ko pakolango na elongi zala cerque elongi na yo eza propre parce que boyebi ke masque ba pakola kango na elongi ya salité te. Voilà les belles dames à la tie masque nanga et le autre qu'on a comme ça pourquoi on a sali maboko parce que on a sali bicarbonate ça le kola mabele na elongi et na kozo comme maboko nanga la komi ko nika elongi nanga vraiment na zo nika yango après na kotika masque nanga et vanda pendant 30 minutes, d'accord? Donc après on va dire ko nika seulement elongi na place au tie masque na yo.
yango bomoni ke na utilizaki maboko parce que maboko eza facile pour ngai ya konika masque na ngai très bien. Et voilà les belles dames, elongi nangai et comme ngai boye, ton entier masque nangai bicarbonate, na kotika elongi nangai comme na lobby pour 30 minutes et après nde na kozongi la bino po to chocolat elongi na biso to mona ndenge ekosala. Voilà les belles dames, donc 30 minutes nangai ekoki nde bozomona na ekangami sko na poso. Et donc otwa comme ça là, to ko chocolat elongi na biso, mais avant to chocolat elongi na biso to sala moi massage moko ya mukie na elongi tu besoin de zonika pour la vue vraiment pour la salité nyonso elongwa très bien. Quand on dit que l'ongi na biso et que comme aboye dès que tu crois que chocolat elongi na biso au chocolat na mon maille à moitié. Donc voilà les belles dames et l'onginangai yango yo et sili bon vraiment de l'onginanga et bimi sili bien pe bozomona ke po nangai eza secté parce que tu utilises qui coconut oil donc huile la coconut de momoni le dingue ça vraiment trop secté l'onginanga eza vraiment bien et bimi vraiment smooth de bozomona wana donc ça linga vraiment po kitoko donc vous ko ça la bo une fois na semaine et ko ça la bien mingi pona ko bimisa toujours lumière na posona yo ezalaka bien. Donc après que si les sandales au monde on a si masque nanga na ko pakola moisturize nyoso za na mafuta nyoso za na ngotiza kanelongo oil nyoso o sepela ko tizina elongi ezali shwana yo o ngazo ezali oil ya de body shop o za vitamine C ezalaka vraiment très bien pour na biso boyebi ke vitamine ezalaka bien mingi pour na biso donc yango nga na kosalela ozali vitamine C donc vitamine C na kozwa kaka mukie na kozwa mingi te on a utilisé kaka na elongi vitamine C ozaka vraiment bien on masse bien na elongi. Voilà les belles dames, donc elonginanga de bomoni vraiment et misi lumière masque au ya bicarbonate ils allaient vraiment très bien. Donc ce que ça na ba ingrédients on a saleli mais quand on a ndako ou ko la vraiment décider webi que masque za la bien de la kata une fois deux fois la semaine ko ça la masque no ya elongi pour na elongi na biso etikala toujours jeune donc masque au ce que ça la on komona ke obanda toujours ko zonga jeune pour na okende ki mukolo bien ozonga paka ozomona ke elongi no obanda toujours kotikala na elongi ba jeune donc kolukate ke elongi na ona âge non et kendete ezalaka bien te masque ezalaka vraiment wana les belles il faut toujours que ça la masque parce que masque ezalaka wana pona ko ko make elongi na biso ebima bien flawless donc ba stress nyoso elongwa masque eza vraiment très bien pona biso ko ça la nandako surtout masque wa bicarbonate la xibino les belles vraiment facile ça ko somba ngote ke cher blablabla donc au sombi bicarbonate na ona ou la coconut na yo au salio moko na ndako pona ko zungsa elongi na yo encore jeune et ko la bien mingi. Merci na bino nyonso bandi na nga ne bande pe okomi na nga na suka moni ke vidéo oyo ba c'est implice na mutu no les belles dames ko bo santé ko aimer vidéo pe ko la abonner et ko share nga bien mingi ko bo santé ko tika commentaire na se ya question nyonso zali na ngona ko la wana pona ko répondre yo ko bo santé ko la abonner na chaîne na biso la Rocho et ko sala nga bien mingi ko bo santé le kaka pe na de Boss Brothers TV kuna na Sepela TV. Merci na bino so bolandi nzamba pa mbola bino nyonso tinate et community. Bye. Donc voilà les belles dames, ngana melango comme na ba ke kopo o mobimba avant que nalia comme na lingi nalia et na uta ke jil na lingi nalia bloko donc nalia loso ngana ma dessous donc avant que nalia ngo na komena d'abord kopo nanga o ya mobimba ya mai après wana nde na koki kolia pe na meli nanga mai na ngai normal tant na silisi kolia donc ceux qui nous